bandeko mbote esika nyonso bozali bozolanda ngai ndeko na bino Simo Pusho lobito nzeta moselu kataki rengundu kakamnya munene tembe sili bajalo bakufi bafo konti pe bakufi lala lula bulu yeke bataria bandeko na ye ndenge tumesala kosola bino tosolo namoni bandeko mingi bobenga ngai bolobi na ngai Pasimo nzeta moselu ndenge nini ozoloba makambo ya ndeko na biso te oyo bakangi ye na bakangi soki na prison ndeko na biso musicien o fe regola ngabi se bango na koleka na loba oyo nga namoni o pe namoni na ngai te to sotango bandeko parce que po nga vraiment argument ya makasi naza na argument oyo nga selonga ndenge nazo raisonner bandeko tangu nayoki yango esali ngai mawa mpona nini bandeko lelo eza eloko moko tozosola neti ekoyeli vraiment na kati na nini nanga vraiment na émission nanga vraiment oyo ya éducation bandeko soki bolandi na se naloba makambo ya nani éducation des parents vers les enfants naloba yango awa omoni communauté ya biso congolaise eloko mosusu ki nano oyebi te tuna moninga yebi so bozaka na presse te koaniaka eloko avant bino boloba wana se nalobaka bato misusu balobi oyo te bana poto bazaka comportement bana poto eza ndenge mosusu te omoni éducation na yo oyo ozweli yango mpe kopesela bana na yo po te botaka mwana te opo te songolo paka yo kaka ndenge ozolaki éducation na yo yango kopesa bana yaya soko bandi yango na age ya c na bas age ti bakoli ya mwana kochange te mwana po asala azala te na keba nyoka abanoba ate papa na biso kote papa na biso soko ki likambo akosepelaki azolinga asala mobulu me aza na meti eza nango kaka éducation ndenge ozodike bano na po te elobi eloko te bondeni bana misusu baza na poto baza bien éduqué mpe bazosan sortir bien eza likambo nini te oyo te ozoéduke bango bana baza te tala éducation bana na yo parce que éducation bongaka bato mibale tata na mama wana nalobi nanga te mosobo ekoswa bino eta parce que nalobaki nyonso nayokoyoka babio faire mwana moto akangisi ye kobanga mwana po akangisa yo il faut te rappeler cause mwana ngo akangisi ye asalaki ye nini abetaki ye akataki ye suki parce que eza mwa flou parce que mpo na ngai selon ngai parce que mwana oyo nga na boti okende okangisa nga tata eyebi na ngai te bandeko nayebi na ngai te namoni ndenge na kolobela nano te avant wana namoni ndenge na kolobela yango te parce que nana makambo ebele mibale na kolobela parce que mwana po akoma na niveau akangisa ngai Simo Pusho elobi totembe na tembe mwana nga na boti ata likambo ngo ezali ata nina okuma na niveau kangisa papa natalaki pe mwana nga aza métis to aza oto banoko benga ba milatrice oya bapemba bangola wane banoko uta na mwanda bapemba babibi nchimbi bana nini kuna bango wana ba milatre oto banoko benga ba milatrice mwana nga na boti ya moni loko conséquence na lobana bino ngabi soki éducation mwana bino mwana oyo erate yo moto osubira tala ngala nalingi kokota te oyo bakange mpo bayeba ndenge nini omoni na baka bino un jour bana na bino kaka bakozongisa bino vengeance ekozonga yango oyo te mwana nga na boti akelokanga yo akandisa yo maibongwa mivino tolelo sona ndonge lala lulala depuis kipomba yano bakangi tozoyiba te mwana kangisi papa ela quel audace yaya eza biloko mosusu ete ya bino bato mpe botikali nsima
ete ya pe bino botika di sima bomona conséquence nango. Parce que nga na solo na bandeko na yete wa mibali bango nyonso wana bandeko affaire na zuita contact ya kobenga mutu te. Parce que tant na landika ni nango epesi nga nanu na yoki yango mwa salite ya lisolo ngo ozomona pona ngai nazomona ngo eza na poate bandeko limbisa nga selo ngai nazomona ngo lisolo moko lokola terre à terre. Est-ce que mama na mwana wana boyo kangande na soso lobela mama na mwana wana est-ce que eloko ezate na mwana na po bayoka na bakangisa tata na bango mama na bango tango bakangisi tata na bakangi mobali na ye alobi nini? Parce que mama pe il faut yebati omoni ba mamango yeba balo tozo balaka babala museza ya kokoti mama ikomela tu yo sali otali kana olule ngona musika obe opaso na bo mama na rekomela te mai ya wana ezalo kwa biso neso to wana kata sardine to finani sans l'huile sardine poli yango basi misu bazalo kwa ba sardine so yo l'huile sate e poli bango wana. Bino bokeni nanu bokeni vitesse te bandeko pa ya mwana botuna nanu mwasa feri wana tango baso kangisa mobali na ye mwana so kangisa papa na ye mama wa azalaki wapi? Omoni yaya na décoration na ngate bato babala omoni pona kobala na momoyo kobala pona ba sentiment te kobala te pona mokanda kobala te pona mawa retour na ngwezalaka ote na bali fio ka pona mona mawa mama mukola akoswe sengo akobosa na yo o na bali mundele pona nini na kote sabate ba pembe na kata surtout pona biso tozana makabu biso tozaka ba milatro yo o baba na biso ba milatre kala so to sali mécanique ndeto koma ka pembe lokola ya musopi tozana makabu poso oyo iza pona kosisa mutu carrière to lingo bosala endengeni obike tango na tali ki bandeko na suita mingi pona kotala likambo wana nzuzi Chantal mama nanga mwana mwasi la pe lisusu na ngine bisemno mama atumba ngula tala tena na taba asa na saxel wana na biso to lebi loko 25 euros et pas ya nani nzuzi Chantal mwana mama wumi na bakosaka biso na masanga na kati kaka na 25 wana ngabi yoso sala pesa dite mwana mama nanga nazo sala pesa dite nyoso ngabi nzuzi umela nzuzi Chantal nzuzi mama na saxel ukangi bango tale belangu ndike se toninga na frigo munoko salinga na passport kaka na 25 wana ndiko tselenga yo pe so oleki selenga loba Chantal te umela wana pona ko bana membre bokeni bokopianga ngana kena place bisaila Chantal nzuzi na saxel ozana 25 nona bière na kati na taba na ngulu soko boko te okokata motolo boko bakisa yo kaka mwana mwasana sidiza na 11 na kozala kuna su samedi na kozala kuna na kolia ngulu na ngana nini na taba ngaba na moni priya sendo nzuzi Chantal umela mwana mama umela mokako eloko so eza malaba ndiba oya boyisi kozaka na nini eni mutezana bino wana keto ezali kamba keto tasoteka biloko ne kitoko mama bana membre soki na zetu samno boke pa Chantal nzuzi bo pesa nga rezo ngana lo bakali kampona sentiment lolo Chantal nzuzi umela makambo yango wana biloko mosusu ezaka na conséquence nango avant bo banda koloba na mwana wana mingi botuna nani botala nani kota mama na ye parce que eloko po ebima boy mama paza au courante na se tsoba na bam omoni ndi bozolo babino ba detail yote mwana na ko te mwana na pa kuma niveau kokanga lisolo ne ebandaki na lipa ebandi nano na se bandi pa ya tata na ma ebandi pa ya mama na tata ebandi mana mote mwana na kozwa mwana na zu décision azana pui na ye tala
na vie soki il faut komona kana musika kozalaka nini te. Il faut observer ka likambo dit parce que makambo sina loba. Et c'est non mokana so bakisa na ka lisolo na sina loba ki yango. Bino pe susu bataba bandiko na biso ya YouTube bo so baby sali susu makambo. Likambo soki za boy bo loba bo. Bo linga teke bo tsali susu boy, bo pelisa moto boy, bo sa non. Biso ba chroniqueur na bato ya ba YouTube toza ko baby sa masolo. Eza likambo ko bo, eza likambo affaire wana ndenge eza likambo ko ele biso na communauté. Eza likambo nini? Ya ba concurrence ya nini? Ya bilobela ya nini? Bandeko na ngai. Yo kanisi ndiko okosala polémique ne loko eza likambo soki eza ya malamu osali longo tsobe mais likambo bon okelo sala ba polémique po basana ngoni. Liki songo mboma mobala muinda lekitaba mobaine lengi makambo ese loka polémique makambo pesa li mingi pa na bino bato ya YouTube na ba chroniqueur obo esika je obo lingo memela bato pona ba musicien na biso na banini bokeba ba je obo lingo mema na sokene malembe ba je obo bino bolingo bima na refese bino. Au moins, il y a un côté comme na binote. Na zebisa binoka ba chroniqueur, na ba chroniqueuse, na ba youtubeur nyonso. J'ai au bolingo sala ba musicien et réfléchir. Surtout na zo teleme la bino ba musicien na ba ndeko na ya msusu na yaka kuluba na leki. Mutu nyonso tout ko zoye na nini, azo na facilité ba na reposer ba question. O te yaka na leki so ko simba touche. Na zongeli susu deuxième fois ba chroniqueur na ba chroniqueuse nyonso o ya ba youtubeur na bimisi na bimisi seka na bino te mena so yebisa bino parce que na deuxième épisode na yo bimisa nyonso et loko bolingo ya kosapona pala ba ndiko na biso ba musicien to pa ya banani nyonso bato nyonso kako o ba lobaka faites attention et réfléchissez quand on a bozana ngo et ata bozana ba province na ba Lyon na ba mboka nini boye ba kisito revango ngana rêver na salaki na kopi na binote mais kaka na bino moko wana ka mutateke linga disque faites attention jobo ngo sapa ba musicien bandiko na musicien na zongeli susu oya bino faites attention na mutu nyonso akoya kosala yo o te na ya to poser ba question no sa o simba touche nyonso to bazoya na ba chroniqueuse te na ba chroniqueur te misusu bazana baza tsukulumu bazolia bazo keba na kamera nazo zongela bino keba na kamera muto azote reportage faites attention na lobaki ona loba tangu na yaka na lobaka na leki faites attention héritier wata sosolembe keba na ba chroniqueur na ba nyonso bazolinga baya koleka ya muso ba poser question keba na bandi na yo héritier wa boko miselanga pana na yasi ya rozwango boko héritier wata sosolembe keba na ba chroniqueur nyonso ba chroniqueur so ba koleka na opo ote lekabo tale siko zo kwela osimba touche faites attention parce que eloko nazo loba bandeko nazo loba zarte bango moko ba yebi bandeko na biso pa ba journal ya ba chroniqueur na ba journal bazana kopi mboko ke ninga bokanga data lelo na yeko fukula bino ma be ese koti kote nyo tangu na yaka na lobina miso ko yina parce que sinde na lobi bo bango moko siba ninga ni ba place base eloko bino bo ngo sala po bo ningisa mokili na ndenga mabe esimba te kopo wana ba kopa bongo e bonga bosa batumi bale o batu bakoma ke bele ese baby nango ata bo okene pa ya ba ndiko na biso ba kobeta na ba musique wana na ni le 30 juin eloko ezalati je wana to sito revango na zongeli subile ba ndeko obo ye ba musique ba chroniqueur na ba chroniqueuse na ba nani o na ba reportage na ba misusu bazo yeba na position te kopi na bino se réfléchir je wana bolingo sala bandeko na biso musicien to na bandeko o misusu balobaka makambo ya bamboka boye na kotanga te bokeba na ofungula boye tango na ofungula bo c'est tout le temps avant nga na fungula bo bino moko bo yeba déjà ke na sina
kope se foiré je wana boya na ngopona nini wana boni ngabo soki boni bosala jana boki je wana po simba kitoko boki na Londres so bo uti Londres boye na ndimi bino ninataki ba paye musute boki ni kaka Londres kopo boni ngabo sala boki na ngona Londres soki bo uti Londres boye na betobetele bino mokako soki bo leki Londres ete vous comprenez déjà nyonso na zoye bango kopo bino bo ngabo koma ngoti na Londres bo neutraliser makambo ebele soki bo koti Londres ngala ndimi bino mais na France ko simba te na France ko simba te parce que batimiso ba yeba ki yango ba miso pe ba yebi ba konike mususu pe bazana ba yebi mais ngana fungoli bino bandeko faites attention eza mingi bandeko na biso musicien na bandeko na biso ba konike musubu ko simba touche faites attention na lobi na binoka ba jewane zoya bozala mayele mi esi ezali misusu bazana ba yika pona ko simbisa batu touche boze bele clan na bino si bosali e revisi ya on a profité pe na lobi lango e boza ebele mais bokeba kope ke revisi lolo teke le bumba ngoka ko swa na sens wana na zongela ki na zongela lisu ba ndeko na ngai ya ba musicien faites attention na ba ote na kela leki émission bona faites attention na ba jou na ba chroniqueuse ba ko leki la bino na bani na ba tele ba reportage bo si ba touche mingi ba yena ba projet délai mingi ndeke ba kotsa ba yeba mako oyo ka bulu yeke to lelo sona ndonke osuka wapi parce que ba mone sika ba kokote la te ba zoluka nde ba kokote la bo surtout yo hérité wata soso lende na zozongela zala mayele misoso na boyo kotanga tanga bango na bandi nanu na yo hérité wata soso lende zala mayele na ba chroniqueur zokende na ba o rokuta na bango tu es encore trop jeune profiter na vie keba na lebe loko mabete me keba na yebisi bino nyonso ba nani ba musicien ba nani faites attention natanga na ba susu moko bo te na kotanga ngote muno ezongi na lobi kaka bongo boza mayele bozala mayele maye tangu na yaka koloba ya liboso bisubo yinaka nga bokangeli nga bakanda o nini boye alobeli fali boye nini tosuka kiwapi o na yeko loba faites attention na BBC déjà cop ndeko na biso siko na fere tozo ba position te parce que ya faire nazo sabino ke makambo wana poko ekoma tina niveau bakanga fere bo banana na mwasi na ye eza ngo kopa mwana na te kopa eza na préparer déjà eza kopa moko déjà ba préparer ki fere bandaka eza kopa sikate eza kopa kala fere yeko sutu ke lango kaka na sutu kela mais déjà c'est eza ki préparer bikolo mususu babala ka bango te ndeko na nga fere soko so tiki tika sala makamutnek des araka kipe bana pa bala misusu ekolo mususu babala ka bango te ekolo ekila soko mekika bo ifa bakato ba nsoloko po vanda bien miel de son mokako swa stelo scram tata mapasa na mona ki makamuka buzoba ilekaki wana courage papa Fideline mukanda nazozela Fideline mukanya na friksi na ozele lamba na ebite soki lamba ke kanga mpe na satellite na pusa bitongisa soki pe machine kufa ke to yeba kaka na bese potaki nawo makambu ya ndiko na biso nani fere ya eboke na mino musika te obo bana koloba mwana no pese foti makambo ezana sima mwana bazotindike kaka mutazana likambo mama na ye comme ça qui déjà préparé comme on déjà préparé ba zwa kitande ni ba kozula fere mais fere ndaza ko yebate ezana ngo loko te o soki na oki ba misusu o te na te mwana wana déjà si ba kotisa ki o te ba kateke ko kata suki salini eyali kambo kopi wana ezali mama na yebo tala kaka euti kuna kopi sana ngo ya kala Didier Bola fana Londres mobala kopolo kopo ekira bata kopolo kopo na Londres makambo yango wana
Guy Mumbata na Bruxelles ingénieur munene nazo zela natala makamanda kwa ndongo lo biso ko tengiselenga miranda kuna koyeba apasha kumbaru mais mwana tsuka famille c'est ça toza eloko kulobate oyo nazo ebisabino to mata to kita likamba fere eza nango kaka mwana wana botala botuna mama na boko contacter bandeko na ye nyonso ndeto na contacter mutu te tangu na landi kaka histoire wana eza fere ye moko ayebi na ba mwasi ne na bana na ye eza lisolo la famille to kende boyite to zonga boyite eza lisolo la famille soki kaka mwana wana akokoma na niveau koma nango wana te oh si elle a 18 non 18 et saline c'est que pour comme na niveau wana makambo ezalaki bandakala faire ndaza ki bleu ezaki makambo ezaki déjà préparé bande on a se na solo likambo a faire bo matabo kita eza faire ye moko ayebi na mwasi na ina bana parce que niveau ekomi niveau mama mwasi na ye na bana se basaki ba réunion na bango ba palabre na bango faire ayo sutuka na reta a sutuki na reta déjà makambo se ba préparer ki ako bien basi nyonso ya kubala te basi msumboka msuba bala ka basi wana te otaleka ko leki ona lula pona kusomukanda ona lula pona kovanda naye yo mo mona retour nango expéditeur ko yela yo na lobi te ke osoki pona bongo te mais il faut tale siko zokwela na sina lobi yango wana makambo ngana bisabino yango parce que ma be esi ekotaki nango doza sona kamako lobate tosana eloko ezali sutu tokoko kombana koloba lelo fere yena mwasi na ye na bana ba yebi likambo c'est que y a quelque chose moko ezaki na kati ndako ezaki mwa crochet mais fere ayebaki ya route parce que pona mwana na koma na niveau funda papa bana membre na côté ni mwana te na côté ni nini te il faut te ba cause nini mwana na akomi na niveau que no funda tata na bango il faut retourner en route parce que bino ba chroniquer ba niveau soko koloba na te parce que cause moko eza wana eza caché bana mama ngana lobi na bite ke mwana na boyote na lobi cause eza na kati wana eza azarte parce que mwana na pas comme na niveau c'est kazaki na batu moko ba ko appuyer asa na batu na ye na sens wana ngana lobi parce que eza moi passe pona eza la boyo non eza moi passe ipato piana moka koswa eza moi passe na sens wana bande ko butu malamu bozala bien merci.